africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Nenga Fatedi. Na année 2026, on peut, Azan Lissus Kokumisa, perfection de Nenga Kosakanate, na ma service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon, di mélange lundi Lissus na Nenga Kosakanate, mon côté na terrain, c'est Pelas de ces Pelas, à Tibabion de la dernière génération, le col Airbus A320, pour la destination est dans ma province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, na 2026 Oyo, CAA, a conquis 34 ans motoka, na service ma client na ye. Ah, CAA, mon CPLC. Et ça va pour les centres de pour qu'on a fait une nationale pour la première version la vidéo TV conférence de compte national la vidéo de fond la joie pour la qui après performance historique contre Kenya la finale il y a la troisième édition il y a Coupe d'Afrique des Nations il y a basket il y a fauteuil des chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il y a selon la équipe nationale de basket sur fauteuil version féminine lundi 23 mars na chapiteau ya Union africaine open wapi ya PCK merci mingi na ndenge makambo etamboli kitoko na République démocratique du Congo tobeta bongo masolo tali Premier ministre madame Juliette Assumina Tuluka Botonoka Yambaki bokola lundi 23 mars secrétaire général des Nations Unies et directrice exécutif de fonds de Nations Unies pour la population au Baiki Kolobela longola ye projet ya recensement ya République démocratique du Congo héritier opinion plus de détails. Chef ya gouvernement, Judith Suminwa, azali ko maintenir cadence pour la réalisation, il y a deuxième recensement général, il y a population, paix, il y a habitat. Oui, 42 ans après premier, Oyo et Salemaki, table ronde, na Oyo et mobilisation, il y a un fonds, Ezala qui organisé pour la journée à Liboso. Premier ministre qui a accordé qui audience, na début à soirée, na Diane Keita, sous-secrétaire général, il y a Nations Unies, paix directrice exécutive, il y a fonds des Nations Unies pour la population, na Masolo, na Bango, action prioritaire pour nous garantir et réussite, il y a projet Oyo, partenaire stratégique, il y a gouvernement, il y a République démocratique du Congo, INFPI, azali ko jouer rôle moko ya malonga na mobilisation ba ressources pe na actualisation, il y a données statistiques na République démocratique du Congo. Après bah annonce, il y a contribution, il y a partenaire technique et financier, bien Keita a discuté avec un chef du gouvernement pour nous collaborer avec mécanisme où il va impliquer bah partie nyonso pour nos opérations il y a terrain. Madame la première ministre Azali Mwasi moko efficace et très active. Ezali bongo bah discussion où il va collaborer pour na bah étape Ezali koya. Oui, preuve, il y a détermination, il y a gouvernement a décaissé déjà 30 millions de dollars américains. PAPC accord pour la mise en place, il y a panier de fonds communs. Basque Fund, Oyo ezali géré na INFPA, émissaire ya ONI a singé na appui constant, il y a bailleur de fonds. Banque mondiale a confirmé contribution, il y a 100 millions de dollars américains, 75 millions spécifiquement pour le recensement. Bazali peut connoter engagement, il y a 80 millions na ngambu ya Banque africaine de développement, pe soutien ya Fonds monétaire international. Balobi bazane sengo pona idée oyo ya kobanda na lombango. Ezali bongo na litomba mosala ya plaidoyer eye bana kobanda esengeli kosasiri na ba communauté locale ba chef traditionnel ba ye bana kotala intérêt oyo ya démarche pour la population et ko permettre bango ko identifier mingi penza esika wapi ba habitants bazali. Pona oyo etali na occasion Diene Keita asengi ba congolais nyonso ba soutenir initiative oyo ba congolais bazana chance ya kozala na leadership moko oyo ezali en place pona intérêt pe plan oyo biso nyonso tozana responsabilité ya komema yango ekende mosika na suka deuxième RGPH akopesa na République démocratique du Congo ba données fiables pona orienter efficacement ba politique publique ko assurer ba redistribution équitable pe ba ressources Oyo et sur le plan national stratégique, il y a développement. Premier ministre Kelongona équipe gouvernementale nae bazali ko multiplier ba effort pour na outil Oyo ezala disponible na lombango pour na ko améliorer bien-être ya population ya République démocratique du Congo na ndenge ya programme d'action 2024-2028. Pour la likambo etali approvisionnement ya carburant boye ba que gouvernement a renforcé ma mesure stabilisation dans le secteur pétrolier et a rassuré population bolana.
Ba tension na Moyen-Orient eza na ba répercussions économiques et humanitaires na mokili mobimba na bit ya koanticiper ba conséquences oyo pe ko diminuer ba effet économique ya République démocratique du Congo. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a instruisaki vice-premier ministre en charge ya économie nationale, ministre d'État en charge ya hydrocarbures, ministre ya finance ba na koza ba disposition ya malonga pona ko suspendre principe ya plafonnement différentiel il y a transport pour une durée il y a 45 jours malgré suspension temporaire où il y a principe il y a plafonnement où il peut permettre à l'État à limiter surcoût impact c'est prix na pompe premier ministre hier assasira qui nangambo ya gouvernement azali ko garder main pour na ko protéger pouvoir d'achat ya ba congolais pe dans zélé instruction azali ko senga suspension ya ba redevance pe ya réduction ya ba taxe nyonso oyo ezali kozama na ba service ya l'État na frontière mécanisme oyo ezali bongo pona ko garantir équilibre na ko sedaka temporairement principe ya plafonnement na ngambo mosusu pe ko conditionner ba fournisseur na ngambo mosusu ezali pour ba membre ya gouvernement concerné ba na koza ba mesures dérogatoires oyo ezali ko viser ko préserver approvisionnement régulier ya République démocratique du Congo na ba produits pétroliers pe na ba coût moko raisonnable malgré crise conjoncturelle pour na oyo etali ba mesures oyo ekosala objet et évaluation na fin ya échéance ezali bongo envisager lokola ko maîtriser choc exogène oyo ya guerre ya Moyen-Orient pe ko alléger ba charge ya ba produits pétroliers na ba structure ya l'État oyo bazali kotiama na ba frontière nationale ko se rassurer na effectivité ya ba produits pétroliers oyo ezali koleka na Kenya vers est ya mboka na Tanzanie pe vers sud ko maîtriser ba frais ya ba assurance ya ba fixation ya ba prix ya ba frontière pe lisusu ba coût ya moyen ya produits pétroliers oyo ezali kokota na frontière ya mboka. Et Sengeli ko rappelé bino que na occasion ya tenue ya 82e réunion ya conseil des ministres le 13 mars et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a attiré qui attention ba membre ya gouvernement pour une évolution récente ya situation géopolitique internationale mingi ba tension na Moyen-Orient oyo ebandi déjà ko affecter ba marché énergétique pe financier ya mokili mobimba lokola économie na biso pe ezali bongo résiliente ya conjoncture oyo ezali ko exiger vigilance pe cohésion ya réactivité boye na droit ya Hormuz canal ya Suez na nzela oyo bazali ko transiter mingi 20% to na 10% ya ba production mondiale ya hydrocarbures ezali bongo bloqué na raison ya guerre ezali ko perturber circuit ya approvisionnement mondial pe Afrique ezali bongo épargné te kasi gouvernement ya République démocratique du Congo azali ko rassurer opinion que situation oyo ya approvisionnement ya produits pétroliers ezali bongo maîtriser ba stock disponible koki ko permettre ko assurer couverture et ba besoin actuel ya mboka tina juin boye pona ba navire ebele oyo ezali komema ba cargaison ba produits pétroliers ezela mi mikolo ezali koya pona ko renforcer ba niveau ya stockage pe ko garantir continuité ya distribution na marché intérieur. Nawasebe Talise Mboma qui est président de la commission électorale nationale indépendante c'est moi mboka Denis Kazadi Kadimayash à Yambaki Bongo chargé des affaires et ambassade des États-Unis, la République démocratique du Congo ensemble le bloc qui renforcement la coopération entre États-Unis Nasseni na domaine de l'état de gouvernance pays à transformation la transparente et le courage. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, Aslola Kenalan, JMC Kerry, Oyo, Azali chargé d'affaires, il y a ambassade, il y a États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo. Visite, il y a diplomate américain, Nassini, et na Syrie, il y a contact, ils allaient viser, qu'on renforcer coopération entre États-Unis et les institutions congolaises. Mingi penza na domaine ya gouvernance, paix ya transparence électorale, na suka masolo na bango hôte ya centrale électorale, a kumisaki qualité ya ba discussion, a qualifié yango ya malonga, pe eliki makasi. Boui alobi azwaki honneur ya kosolola na Denis Kadima ba échange oyo ezalaki intéressante. République démocratique du Congo azali partenaire stratégique pour na ba États-Unis
na tina wana nde nyonso ezali koluka ezali pe kotambola na ndenge ya malamu elongo na États-Unis ndenge a déclaré abakisi évolution ya processus électoral na RDC ezali observé na attention moko particulière epai ya Washington yango azali ko se tenir pene ya institution ya République démocratique du Congo pona ko accompagner bango na phase cruciale oyo. Président Yassini a fourni une explication détaillée pour les différentes étapes du processus électoral oyo ezali en cours et pour permettre meilleure compréhension à enjeu y a calendrier pendenge atalisi chargé d'affaires américain a insisté que mingi l'importance du processus oyo pour la stabilité et crédibilité démocratique ya mboka d'explication oyo et peut s'améliorer clairement édifier qui est pour la gestion de l'élection et les différentes phases du processus électoral important pour la nation ndenge atalisi azalaki nommé Kalamingi Telan GMC Kerry azwaki officiellement ba fonction na ye na République démocratique du Congo le 20 janvier 2026. Administrateur ya marché central ya Kinshasa ou bien Kamingi Penda Zando bazalaki installé lundi 23 mars et pour wapi ba DGRK na sima nomination na bango ayaki ko installer bango boy ba ke gouverneur la ville province ya Kinshasa Nikolota Koleka auta ki ko nommé ba administrateur ya sika Nadine Sona Francis Kanza Lokoka na commentaire héritier Mapinde. Ambiance ezalaki makasi na libande ya siège ya direction générale de marché de Kinshasa deuxième cas na Mokose pambate ezalaki occasion pour na ko installer pe ko présenter ba membre ya comité de gestion ya marché central ya ville ya Kinshasa oyo tobenga Kazando na sima ya nomination na bango mikolo eleki epai ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba bosimba pe boye bake parmi ba oyo bazalaki installé pe présenter tout le monde qui présence ya madame Iguette Lukalu Mwambui oyo azali pe membre na comité de gestion ya marché central bosimba pe boye bake ayaki mon côté maman Iguette Lukalu Mwambui azalaki accompagné na ba militant ebele ya Union pour la démocratie et le progrès social oyo bayaki ko accompagner libanda e yinda ki makasi botala bino moko ezali ko lakisa ke madame Iguette Lukalu Mwambui azali vraiment mutu ya batu. Après nomination na bango et pas ya gouverneur Daniel Bumba Ubenga oyo azali DG ya direction générale de marché de Kinshasa azwaki maloba pona kosala lecture ya arrêté oyo inumaki bango nyonso a présenté ki bango na miso ya bakambi ya hôtel de ville a présenté ki bango na miso ya ba syndicat ya marché central ya Kinshasa pe ba structure ya ndenge na ndenge oyo bazalaki wana bongo na sima ya présentation installation na bango pe isalemaki pona kotalisa ke désormais bazali capable ya kobanda musala boye na tina wana Ubenga oyo azali DG ya direction générale de marché de Kinshasa atalisaki bango eloko nini esengeli basala alobi esengeli ba travailler na vision ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba oyo alingi musala esalema kitoko ba recette ya l'État emona na pona kotonga mboka esengeli te ba confondre poche na bango na misolo ya l'État esengeli zando engenga zando ezala bopeto slogan mikolo pona gouverneur ya ville ya Kinshasa elobi zando ezali fulute nyonso wana ezali kotalisa ke bazwi instruction moko ya makasi pona kosala mosala na ndenge elongobani ambiance ezalaki vraiment de taille ba installer bango esengeli bayeba na kobanda mosala na sima ya installation bosimba pe boyeba ke madame Iguette Lukalu Mwambui lokola mutu ya bato base nyonso bazwaki balobi bakotika ebongo te atambolaki makolo tina marché central ya ville ya Kinshasa pona kosala visite boye base na ye bazalaki toujours pene na ye loyembo na monoko ndenge kaka bino moko bozali komona désormais madame Iguette Lukalu Mwambui akoti na comité de gestion ya marché central ya ville ya Kinshasa oyo tomesana kobenga zando mosala ekosalema kitoko pamba te madame Iguette Lukalu Mwambui azali mwasi oyo bongo ezali kosala akokontribuye makasi na mosala oyo epesameli. La souci qu'il y a dans le docteur Naïro qui honorablement tenu wazamo élu ya Selemba ou akitaki bon na terrain pour nako honorer mémoire ya papa Daniel Nzola Mesu akfaki Nikoleki Simasimana et Christian Kengebeni.
Muninga malamu baye bakaye na tango ya pasi ndakisa ya honorable Maotwene du les responsables akendaki na paroisse Saint-Jean-Baptiste na commune ya Bumbu pour na rendre ba dernier hommage na Kondo papa Daniel Nzola Meso oyo azalaka moko ba directeur ya école conventionnelle Saint-Jean-Baptiste pe lisusu Kondo papa Daniel Nzola Meso azalaka parmi ba papa oyo ba mona kokola ya honorable Maotwene pe azwa mateya ebele epai na ye na reconnaissance wanande honorable Maotwene akokaki te kotikala indifférent après ba dépôt ba gerbe de fleurs honorable Maotwene accompagné qui corps Tina Libanda pour ekende na dernière demeure. Bosimba pe boyebake Daniel Nzola Meso abotama na 1937 pe atikibiso na 2026 donc na âge ya 89 ans de vie tika ete molimo na ye epe manakimia. Kolongwa wana eli ya commune ya Selemba honorable sans frontières Maotwene akendaki na avenue manifeste na salle Theresia toujours na commune ya Bumbu pour na honorer invitation ya structure Erogal lisanga oyo ezali kosangisa 3 communes totangi Bumbu Makala na Selembao. Après investiture ya nouveau président na yango boyo kambela ya honorable Maotwene sans frontières. Balobaka, l'union fait la force. Et division et profitaka na batute. Kasi division et profitaka na mongona. Boko kozala na vision mokote, mais lokola tozali famille. Ezana bakamususu esengeli tochaka mona mesa pour ensemble to réfléchir et totala ndenge to avancer ensemble. Vraiment ya kolobami nezate et nazosenga na biso banso oyo tozali esika oyo na baoyo bayete tosimba ndeko na biso landri na maboko tosoutenir ye na manda ya sika ya zwi toyeba pe eshek na ye eza pe eshek na biso banso kasi komata na ye mpona développement ya Selemba Okungu Makala ezali mpona biso banso. Ezalaka nde boye honorable Maotwene du les responsables tout droit kaka po azali toujours proche ya population. On a permettre à la client de voyager la compagnie Kitoko, compagnie africaine de la CCA à Airbus 320. Ah oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'enga de fatedi. Na année 2026, on peut, azal isus kokumisa, perfection de n'enga kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di melange lendi lisusu na n'enga kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, ati avion de la dernière génération, le col Airbus A320, pour la destination belé, na ba province pour la ville ya RDC, bongo sénaté, na 2026 oyo, CAA, a conquis 34 motoka, na service ma client na ye. Ah, CAA, mon sepelici. La société bosimba ki population vani pena la siforko bazaki la mukaki na tongo pour la commune bandaku na bango ebukani sali bango passe makasi bolanda reportage ou Population avandi na quartier Siforko na commune ya Masina bazali komi lela pe komi tungisa na ndenge ya kosakana te bavandaki posweleki komona ba engin lourd ya hôtel de ville ya Kinshasa koya pona ko démolir ba habitation na bango botala bino moko bandako nyonso ezalaki vraiment rasé boye bango bazali komi lela balobi bazalaki averti soki mokete bapesaki bango préavis te kaka na mbala moko bazalaki obligé ya kobimisa biloko na bango en cascade esika ya kovanda ezali te esika ya kokende ezali te bato ebele babungisaki biloko na bango na ndenge ya kosakana te souhait ya population ezalaki soki ba autorité ya mboka bakopesa bango ata préavis bayeba na komilengele pamba te bazwaki ata information moko te ke bandako na bango ekobukana epuis ba raison moko te oyo bango bayebi ke ba autorité esengelaki baya kobuka bandaku ndenge bino moko bozali komona nzoka nde pona bango balobi basomba ba terrain na bango en bonne et due forme ezali terrain oyo bango batongi ça fait longtemps bazali kovanda kasi bakamwe komona ba engin ya hôtel de ville
koya kobuka ndenge epesi bango pasi na ndenge ya kosakana te. Bwesue ya population bazali komilela balobi humanisme esengeli erenywe na part ya baautorité ya mboka na biso mingi penza ya ville ya Kinshasa. Tango moto amoni pasi ya bimisi motoki na ye ya bimisi misolo pona kotonga kozwa esika ya kovanda kasi koya kobuka yango kaka boye ezali eloko moko ya malamu te. Bazali kosenga na baautorité balukela bango esika ya kovanda ou bien bazongisela bango misolo na bango po baluka bisika mosusu ya kofutela to pe ya kotonga enfin ke bayeba na kovanda. Kasi koya kaka kobuka boye kotika bato na balabala kotika mabota na pasi pe na mawa ezali eloko moko vraiment ya malonga te. Atako moto atonge esika oyo elongo bani te kasi pona kobimisa ye kasi pona kobuka esika ye avandi esengeli quand même ko réfléchir mingi pe koyeba esika nini bandeko bakokende. Honorable Nombu Yaronda ki hommage ya suka na chef personnel ya complexe kwa Maman Pemba oyo akufa ki bongo mikolele kibulana. Nous nous séparons mais nous nous verrons plus tard. Ne pleurez pas mes amis. Samedi 21 mars 2026 ezalaki mokolo ya pasi pe mawa pona complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Nerombungu oyo ekundaki chef du personnel na bango Robert Masiala. Oui, à partir ya tongo déjà na morgue ya Omeko oyo ezwami na commune ya Matete. Nzoto ya Robert Masiala ibimaki pona ko se diriger na salle Dieu est amour ya honorable Nerombungu na quartier Bikanga na commune ya Kisenso epai wapi ba enseignant ba personnel pe ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba barondaki ba hommage ya suka epai ya Robert Masiala chef du personnel na bango na présence ya promoteur Rodrigue Mbungu elongona adjoint na ye Bobo Mbungu. Na sima ya ba hommage na salle Dieu est amour na commune ya Kisenso, cortège et se dirigeaki na province ya Congo central na territoire ya Kasangulu na Mingadide na mausolée familial Tundibioko pai wapi bandeko baninga pe bayebani basanganaki lisusu pona kolela Robert Masiala. Prière d'ouverture et salemaki na révérend Daniel Vita. Prédication révérend pasteur Malonda ateaki na mokanda ya Job pona koloba ete moto nyonso abotami na mwasi pe na mobali bomo ezali mokuse esengeli komilengele. Oraison funèbre pesamaki na coordonnateur principal ya complexe scolaire Mama Pemba Nidol Tatukila. Biographie pesamaki na moko ya bana ya Mowei. Nzembo ya libota eyembamaki pona kokumisa Nzambe ensemble na honorable Nerombungu oyo azalaki pe petit frère ya Mowei. Bongo na sima ya koza maloba ya batu ya ndenge na ndenge ekomaki moment ya recueillement to pe ya dépôt ya ba gerbe de fleurs epai wapi tomonaki ba structure ya ndenge na ndenge ba personnalité ya ndenge na ndenge ba atu ya ndenge na ndenge ba membre ya famille baninga bandeko bayebani moko sima ya moninga alikaki pona ko déposer gerbe de fleurs na ye avant kotombola cercueil oyo ezalaki na nzoto ya Robert Masiala honorable Nerombungu lokola mosali na Nzambe azangaki te kopesa Nzambe lokumu pona moma oyo. Ami ne pleurez pas, ami ne pleurez pas, prions, prions Jésus, nous nous verrons, nous nous verrons, nous nous verrons. Nous nous verrons. Si nous pouvions acclamer, se mettre debout pour Robert. Mettons-nous debout, acclamer pour Robert. Champion, champion. Bongo na sima, cercueil ya Robert Masiala etombolamaki pona kavo familial epai wapi azali kopema pona libela ezalaki vraiment moment moko ya émotion makasi. Nzambe apesi, Nzambe azwi ndenge makomi ezali koloba. Robert Masiala, Chuchuroba, Joe Baptiste akufi na âge ya 63 ans. Atiki bana 6 mwasi pe bakoko. Boyeliwa ekoki kolongola soki bolingo te ya bayinyonso bazalaki pene na yo. Robert Masiala okende malamu. Complexe scolaire Mama Pemba, honorable Nerombungu, baninga pe bayebani nyonso bakobosa na yo soki mokete. Poto malonga pola bana mneza potiva pe bonkolo koko mena websaka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro.
mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye aliaka kaka Protiva protéine vitamine énergie aza mayele na classe abelaka te alembaka te bamama félicitations na bokoneri bana Protiva facile à digérer et nourrissant eza na protéine vitamine et énergie. Bébé na yo kitoko ninyo esakaye ba bayingakango sante kitoko nzoto makasi matemi disa mama ndetsa mwana sukana mbimbi oyo sukana mbimbi Protiva pour bébé. Vous avez kebele pour la couleur d'info n'ingala la chine pour la professeur vous super ça merci na Christian Kangabeni azaki na sima caméra puis na montage héritier moi puis mais super vous avez journal ou on mes options rendez-vous que vous allez quoi au revoir. Compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatedi. Na année 2026, on peut, azan l'issue kokumisa, perfection de n'engager kosakanate, na ma service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di mélange lundi l'issue na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, atim avion de la dernière génération, le col Airbus A320, pour ma destination est na ma province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, na 2026 Oyo, CAA a conquis 34 ans mokoka, na service ma client na ye. Ah, CAA, mon CPLC.